Bonjour Balandia Congo Millennium. On a déjà boss tanga Reki Dibenzi, Motema ya mama Jolie Dibenzi, Balobi mama Nguli, Pomme verte babi, yebena Nguli, mama na biso muku mutia malamu. Kande za la kane émission mal à l'aise. Na sabino nga na zana pona sepeli sabino. Na bitambola tambola nga na ekuta na moko ya bana Londres. Balandia Congo Millennium. Balobi na yambi moko ya bana Londres. Na profité na PC micro. To découvrir ensemble. Bonjour. Bonjour maman nangai. Pourquoi se présenter balande émission mal à l'aise ba ebayo? Comme nangai Nicoletta, Nicole Lumana. Na vai na London. Ça tombe bien, balobi bana ya Londres, bana ya magie. Est-ce qu'il y a solo? Yes, ndolobi. C'est sérieux pour ça, moi magie na yo. Bana Londres baka bongo bana magie. Ah, na ebite je dis nga pe na ebite nga linga mangambo na pousse na okiti be pembe na invité na nga ya sœur Nicole Lumana. Babi aza sœur mo liara na batu. Sœur mo sola bien. Babi ekutu avion et comme le rola. Babi porte comme le rola kasavu na bandali. Donc en tout cas bravo penda sœur, en tout cas bravo na olu sala. Babi bana quartier na bino bandimi yo. Batonga kiuti. Bon mo boye be. Ndenga mabete. Kama na mo boye atonga kiyo bébé luma. Bébé mayu. Mauna. Aibi singa wa kamara nanga, aibi singa lobi nanga nata malaise. So moun bana telemi boeza grâce ya Nicole. Ndenge ezali ezaka bongo po wana paza ya nanga ya motema. Ye moko ayebi. Nonga siko za ma copine nanga siko yo ya na yo. Wana aza ma copine pa nanga pe ya nanga. Ah c'est bien. En tout cas bana poti ba Hollanda yo. Si je n'habite ezali babi bino bana basi ya poto. Bokomisa mibali bana misala. Wana ezo dépendre selon éducation ya mutu. Ndeti selon ngai Nicole Lumana, mobali nanga jamais na kokomisa ye mwa musana ngai. Po éducation eutaka na famille ya mutu na mutu ndenge azaleli na éducation na ye. Donc jamais maman nanga botanga ndenge edikanga, na kokomisa mobali nanga mwa musala te. Ah oui, bolandi réponse. Selon Nicole alobi ye akoki kokomisa mobali na ye mwana musala te. Ye Nicole balobi c'est moko boye na kala ezaki basi ya poto bane ko ya ba vacances pamba. Mais kaka koya na bino wana bone ko ya koluka mibali babuchu. Babi quelque part ke mibali na bino bakomisa ka bino te. Oko bandela mutuna na mwa mukete na oki bien te. Na lobi boye. C'est moko bino bana poto bone ko ya ba vacances pamba. Po edimina bana poto ba ya kasundele ya liboso te. Babi kani bone ko yana bone ko linga mibali ya bana miki ba buchu. Yango mibali na bino ba pekisa bino boya kasute. O nga na koloba selon ngai Nicole Lumana soki na lingi na ya eza pona business na ngai. Soki pi na koya lelo ndenge na yebo eza pona business na nga. Donc ya selon mutu na mutu ndenge auti na éducation pa na bango kande na ozongi la kali kamba éducation wana. Donc wana eza bango nga peza ngai. Po kamana na mo abenga Linda Bibishi ayibisinga ya kendaka azanga pe na poto akendaka pe Luanda. Linda Bibishi abinanga ma copine ya ba fille belé mibali na bango baboya kabaya po bakoma okotela mo mabala po bino boloba bino basa poto boloba ke mibali na bino bakomisa ka bino te. Mibali na bino basa trop trop ndeti mo ndeti kaka botonda pena te. Par rapport à quoi? Ndeti mutu muso alongwe na eka kuna business na eza koya kolinga mibala bala mike aoyo kosakana ondire na sisa kosakana te oyo makamba mibali. Ndeti ngai Nicole Lumana ndenge na yeboye na ka business nanga ndeti anesika o eza espace London eza esika langa so na longwe na London na oya pona luka mbongo
non ya pona ba affaire mais za mutu so alongwe na Londres alongwe na Paris alongwe na Belgique ene ko sakana ko zwa bana mike awa ko zwa mibali ko sa n'importe quoi eza pona mutu nyoso tuté ngande na ye anatiki mobali na nga na ndaku natiki bana na nga na yo luka mbongo donc o nga na ye la a eza business. Ah oui, quand nde tolobaka ya lobi ya ilaka na ye business mama yo muto ilaka kindumba yebela a jezo kinde nazo continuer kana ba question nanga balobi bino mi basi ya poto toujours ezaka nazo ba mimi basi pona yambi yo moninga mwasi bino basi ya poto bo sokolisaka mibali na bino basilipi. Ah Nicole Mana na c'est canon. Donc ba o basala bongo ka nazo zonga kaka na likambo moko wana eza selon mutu na mutu ndenge na ye. Ndeti ngai Nicole Mana jamais na kosa mamba. Bon peut-être suna bina sala bon bali na nga sala ngo. Même peut-être pour na bolingo mais jamais na kosa lango. Jamais. Nazo suna question mo sima o dubaki yo bibino bana Londres bozaka mino bakisi. Siko yo na dernier espace na yebi daya kesala ka ba plein dernièrement tozaki ngana ya men malgré na melaso masangate ngo na yaki tepo na boyaki na sumuka osaki plein ya danser yaka lititi ngo ya bana magie jamais so botolo bana magie eza selon kofi ndenge elobeli na ndenge abwaka bana magie o ya Londres pour na Londres vraiment et vibraka par rapport à bamboka msubiso to boujaka to ninganaka donc bana magie bana magie o à Londres pour place mbongo pour place pond et vandi wana place livre sterling lingana liaka livre sterling bana magie o à Londres pour to vibraka vraiment donc to kita pambate yango zoka bana magie par rapport ya France babi France ezamboka ba piake en tout cas nasala bandeko na France bo limbisanga ozomona réponse ya zo pesa ba vibraka donc par rapport ya ba France ba Belgique ba Hollande par rapport ka ya bamboka mwe belé na ebité selon ngai par rapport à bamboka ka mwe belé biso matoza likolo donc ndezana Londres et l'équipe livre sterling talaka livre sterling et il y a bambongo nyonso tout talaka livre sterling tala pe kaka bana magie ba bibino bana Londres boa makasi na kayu boa makasi na bangola donc mon apporter cela comprendre biso vraiment koto luka mbongo place wana to sakana te po talaka mboka ka ya Queen place à vandi donc livre sterling eningana kaka po to zape ba pona bana basi baza ba courageuse na luka mbongo eza mibali na biso donc to eba vraiment luka mbongo par rapport à bamboka musuto mona mingi bazaka ba ambiance ba boîte ba nini wana pesa ngo mabete za ngo bien to kina biso ko sepela mais to eba ndo luka mbongo na Londres. Luka mbongo na Londres po bino na Londres boza na Queen babi bino ba bakisa bino mbongo yango bolinga mingi fa na Londres par rapport à France par rapport à Belgique par rapport à Hollande. Je ne sais pas selon batumsu na ebité mais selon nga na linga mboka na nga na makasi na ebité mutu nini yo longola ngai na Angleterre na ebité donc na linga mboka na nga na mingi. Ah oui, il y a lobby à Londres mingi, il y a le wangapé à Londres mingi. Ou on a la babela de Londres, on a la Judith Massé ou la métisse noire, on a la mère d'Ebs Trocadéro. Ma maman chérie. Mère d'Ebs, la place Moboé, Moroboé, au Tikayo, Lembi, ok, pas mère d'Ebs, moi, Moko, et ça là, moi bien. Oui, donc il y a une ambiance, donc il y a la cam. Nicole, tu as continué quelques émissions. Balobi par rapport à Londres basi bazo kota mabala trop pa mibala bana mikini par rapport à Londres on a qui message wana na bana Londres ba maman à Londres de ba maman à Londres ba maman poto ba comme préféré na bango bana mikini mibala bana mikini na Londres na poto omona kosi mobali na yote na kenanu bobenga ni province nakena kosomba zandu moko ezana baoteka biloko ya moins cher na landaki on internet nake nzoka naki kotenir libala pa mwana moke pona nini be mibali na bino ba kokisaka posa na bino te ese pe na Londres ba mama bongo bazali ba mama bongo bazali mais soko lobaki mibali na biso ba kokisaka ba posa ngote wana eza lokuta eza selon mutu na mutu ndenge azaleli
ndeti nga naza mobali na nga aosokipe mpo na ngai bien aokokisa baposa na ngai bien naza na bana na nga naza na mobali sikoyo naoki oluka nini libanda eza selo ya mutu na mutu na éducation na ye awuti nango epa na bango c'est normal ata kuta longwe awa ke poto aose comporte kaka bongo mais elobi te ke bato nyonso tu baza na poto baose comporte bongo. Ah oui, merci Nancy. Landry Mbila oyoki réponse na yo question tunaki nga ye Nicole na ina tuna ndengo yeboy omoni kina ndeni namoni na nga bien nazo ko enjoy na osepela business peke nango bien o eza esika na nga espace London moi bato bayako zo moi moko awa donc namoni na nga na vivre na nga bien po so za na moi tueke na yo o vivre na yo bien donc namoni na nga ça va. Phénomène moko eza awa ya Nicole MC yo tikango te potom yo kene potom tozaki bana miki biso no ba kamana nga Jolie ba Frida ba Tania ba Trésor nganga tozaki pena bana miki phénomène wana yo tikango te ba lobi ba ujana ba ye babiti na poto mabale belezo kufa surtout na Facebook pour na phénomène ujana yule oyo ke likambo wana tongo omona mabale belezo kufa pona yo nini yo koloba ezaka pasi na bana oyo nga na obenga bango baza bana mabe oyo baobanga ta te ata na bapapa bato bamikolo bazobanga te baza bana mabe nkombo yango mpe kutu so ujana na yo oyoka oka ndenge na ye awa mais ndenge nazokaka na bamasolo bana wana bazobanga te baobima meme na bamikolo eza malamu te mpona bana bazaka na kini te na poto mpe bana bongo bazali baza na bango mpe partout baza na bango partout mais nayebi te so ezobangisa yo te bakozwa mpe papa yebangisanga mosusu peut-être mpo mwana na nga na oyo ya liboso aza na 21 ans komona mwana bongo msusu aza na 19 ans oyo msusu peut-être oyo yanga aza mokolo na ye aolinga msusu mobali oyo peut-être msusu mobali oyo aza mpe mokolo msusu ya mobali na nga eza pasi komona bana bongo eza pasi vraiment na baparent oyo baza na bana ya bongo eza vraiment pasi balobi surtout bana ngo baza mpe makasi na cope arondima mpenaki abukine magasin moko boye azwi na ye mpena mbongo azwi kaka mobali na yo mpo alelisa yo bape yango aotia mbongo na bango age bango mo baoyebe na likambo oyo bango mo baoluka bayebi suka nango nga nayebi suka nango yo bazobangisa yo te bakozwa mpe papa nga baobangisa nga na eloko moko te jamais po place biso bolingo na biso place ezalaka ntuka nandimi te moto aoningisa yango aza te komba papa nani baloba te oui balobaka te ka nde ezalaka babi mpenza bamama bomekana koteya bana boteya bana ata na poto ata na Kongo boteya elateli oyo toyebi te bamama boteya bana ye Nicole conseil nini okopesa epai ya bana wana baujana mpo bazali kaka bana yo mpo ozala mwana deja 21 ans donc bazali kaka bana conseil nini okopesa bango baza bana mabe oyebi eza na mwana mosusu okopesa ye conseil boye ayoki abi ya mama merci asaleli yango mais eza na mwana mosusu okolingi opesa ye conseil yaya mpo ani olati boye etombola mwa conseil komwa mpe akatani amanke yo aoki mpo kofinga yo na miso bato mpo oyoki soni donc eza nayebi te ndeni na okoloba selon éducation motu mosusu okorépondre o bien mwana mosusu mpo okorépondre o mabe donc eza kaka pasi oui eza kaka pasi baparent bopesa bana conseil en tout cas nayebi te se bozolinga nzambe aya po nzambe nayebi te akoya ndenge nini ntango akokuta ke bana ya ba 16 ans ya ba 14 ans batiki nzoto na bango polele mpona kofingisa Congo kofingisa baparent en tout cas eza pasi topesa kaka conseil ou bien tobengi kaka nzambe babi numéro mpa nzambe elekaka te bo comprendre émotion ye Nicole monde de la fin na yo mpona émission na biso okoki koloba nini monde de la fin pour l'émission nasepeli makasi na ndenge oyo yambi ngai lelo nasepeli nzambe apambola yo amen naza simbala nsima ere na oyo ata kado na oyo ezanga te likoko bana obongo te nde namonani yo babi yo okabotala te otuna obakisa ata ye moko cameraman na ngai Jires Mwanda tokende kaka boye ata lineti tata parfum te ya Nicole bondi na opesa sango ke nazalaki na mwana Londres mais copine na yo Frida Matende ayebisi yo te ayebisi nga mais Frida ye azwi nga mpe mpo nazwa ti po comprendre basengaka te yaya
ata koka. Ah oui, ata koka. Ezaka makambo nyonso makambo. Ah oui, en tout cas, na CP vraiment merci. Na kopesa même matambote. Obligé. Na pesi mbote pa makopa nanga, ma copine nangai mapi ikwa na Londres. Na pesi lisusu ma copine nangai na Londres. Sinangola mapi ikwa chouchou mukudi na pesi bango ba bizu bisika bazali bambote tro na pesi pe susu bébé nanga Miradi bébé nanga mon bébé wana bébé nanga za 2 ans na linga bébé nanga na mingi na yaya na ye Sarah Lumana. Merci bandeko boyo. Na bosani susu Nana Lumana wana pe susu mwana na ngai na Paris na grande sœur nanga Mete Lumana, Donna Lumana, Chantal Apwa na Allemand na pesi bango ba gros bisous. Merci quand bino mo boto yoka ndenge mwana ya Londres ya solo alobeli bino mutu bokanisaka ke bato ya Londres nyonso baza na kisi bozi ba réponse na bino. Merci to komi na presque na suka émission na biso quand ezalaka to telema moi mais cameraman to te maman muketi bazwa pena na mona de ba Gucci po bana poto elo mona Constantin na sala Constant bokabara babilo na bino bolata te ya solo bokaba ngo pesa no pesa nga Prada o baka no sorry po bino elo wana ezanga te ya solo wana na yo pe inanga te na bombi question mo kasuka poto kabwanto ya mari pesa la bise et pas mobile na yo nanduta mobile na yo elo ni yo lingaka yo aye indie ye moko ayebi esika azali donc nana eloko aloba te moko ayebi esika azali mais esale mpe bien soko olobi yango ayoka ke te mwasanga mpena ayebi eloko oyo nga na linga atambola mpe nango wana okoloba te mpo ye moko ayebi. Ah oui, papa yo moko oyebi mon boss Ricky Dibenzi, mon boss Ricky Dibenzi, maman Jolie Dibenzi, maman Nguli pomme verte, ma maman, bozi ba réponse ya bana poto, de nyonso ba yaka awa basala na bango kinduma te, mère de Sokadero, Jiliti Maseu, maître di 15 Lutadila, bambote belé pa ya ba nyonso bolinganga. À la prochaine émission. Bye.